patriote auti ça l'agence ADM pour aider le peuple congolais, pour diminuer les charges et chômage na kati ya Kinshasa en toute la République. ADM ezalaka déjà na kati ya France, Belgique, Maroc et lelo mwana mboka azwi décision ya komemela bino yango na kati ya Kinshasa pona kolongola chômage o bandeko na biso bazana ngo na kati ya Kinshasa. Mama, papa, tinda ndeko na nyonso tu azana kati ya Kinshasa pour offre d'emploi aya bongo na limité 8e mairie industrielle numéro 24 kinwa nyonso mema dossier na yokuna et en plus tout senga na ba homme d'affaires nyonso tout senga offre de collaboration pour na kozwa ba marché pour na kosunga ba ndeko na biso société ADM eza na ba agent oyo bayebi ko maîtriser sécurité.